baboto na mobali baboto la mobilité bangi baboto la mobilité tout ça na baya ya bono wala zo beta skoli solo tango ala chefere yo amuda polémique no so ngisa biso ça li solo donc balinga na zala momi kuna yo ebité na boité bafana le king ba soutenir nga bafana vena biso ranson ba soutenir nga te na comicité na loba. Merci beaucoup, fidèles internautes. Je crois bien, il nous a émerveillés. Gianni Pacha, ensemble avec tous ses poulains, on a très vite compris que non, c'est un artiste bien formé chez Ferrigola, par l'artiste, mais c'est aussi également Ferrigola, patron du groupe Jet Set. Gianni Pacha, très bien formé, et j'ai très vite compris que les musiciens sont au Congo. Parce que franchement, émerveillé. Et je crois bien, ça le fait plaisir à trop de la nation Tonton Bana, patroiclebois.com, na Pichu Manga, Boss Lady Berger, Junior Moto Nanzambe. Et Herman pour le garçon Slim. Merci également à toi parce que vous soutenez la génie à Bongo, tellement kitoko. Gianni Pacha, c'est pas une personne inconnue, c'est pas une personne à présenter parce que Vicky Mélanie à Londres déjà, tellement basé à Londres, mais Gianni Pacha. Et puis les mystérieux Vicky Mélanie, les mystérieux. Yes, quoi, ça là, Tonton Tiamouna Palace. Les Londoniens. Tonton Nani. Tonton Tiamouna Palace. Tonton Tiamouna Palace. Voilà. Donc, alors, on peut savoir sous quelques bâtiments sous Bako Tabafer parce que Claire Bobo, la Baby Fest, les plus beaux de Paris, Aïbi Solo et puis les jeunes premiers à Toulouse, on a Platinum, on a les jeunes maîtres, les plus beaux, les plus dynamiques. Maître Novice Biongo, Papa Nanouch, qui va faire un Yonoti Andombe. Alors, Gianni Pacha, Naoki, ensemble avec tous ses poulains, franchement, la senti que il y a une pondération, structure et ça qui est aussi un grand mouvement. T'es yondo, aussi un grand mouvement. Et tout ça, on a chanté. Il y a un bité. Il y a côté pour la déjà dans senti déjà rien à commenter. Il a fallu le plus beau, donc il y a mystique. Regardez mes sapins. L'équipe clavériste, ouais. Mon bal est au comment on était. Ah, mi bal kitoko, ba yemba bien, ba za soin donc na habité. Na luka mpe na meka ba massa ozana bango par rapport ya chant ya place aux alelaki mais na monde déjà que non ça va s'adapter mais au moins à part makambo yo programme Gianni Pacha c'est comment ozana studio, ozo préparer album ou maxi single, programme na yoza comment. Donc single na biso ya médaille. Ezo bima donc bientôt là déjà Zobima. Comment on a médaille? Médaille. Titre à chant. Titre à chant. Ouais, médaille. Mais toi on a épée na biso Diama Brit, auto robeta sur titre. Toi peine studio, tu préparer ba chant oyo comme moi quelque chose ça. Tu robeta le monde chant moro ya épée na biso Diama Brit et tu robeta le pe sous na nzembo médaille pour comprendre ndenge mo. Nzembo aussi à l'utona Diana. Maman chant. L'utona Diana. Oh, c'est docteur, c'est l'outonat du ah, l'Ozaya du Simba d'Angola. Tu alors, moi, on préféré que tout sur la moi mouké, tout yemba moi trop. Alors, pour ça, c'est pour le plaisir de la nation Tonton Banessi que ma fan y a la bonne musique. Soutenez cet artiste musicien parce que naebi ba potentialité naebi savoir faire un artiste chanteur, danseur aussi également. Donc, il est tellement complet, mais au moins, c'est pas un spectacle à Obina, mais au moins, ils ont tout juste à Oyemba. Suivez d'abord cet élément et on va se retrouver après pour la continuité de cette grande émission ensemble avec Prince Bakali, l'espoir de la
Sobeta docteur, Evani Kabada docteur, Tipo Mozofolate, qu'est-ce qui se passe mon amour? Ma casa de soy esili, Yelanga Babeki, Domi Famaina mon Congo, Topumba Elongo, Nasala protégé. Melele kwa molenga tanga moto Amosaki kwa upera tepa yo tikina Kaye bande kota bangambo Soleta jizalite Ça fait si longtemps l'ita mananga edi Ezo kalisusu beze note amour Nikola kwa tena yo nazwa kabisa Yekala telefonia Udebanga mamada edi Tendanga qui apprécie les familles pour les parents pour les achats madame kaka yo moto zalaki kobonga na ele kichani lelo lisusu komyo komangana si sela ya bolingo komyo matetema nazangisi kakobata masusi anya kopesa mali susu edama efenyiwa wasantima enongelivula libanda Oh, mama,
nzoto na ngai eliaka ngai mokemoke eliaka ngai namo chéri na ngai ya loketo pete chéri na ngai ya loketo d'amour komisanga esika nalingaka ye alindambo kazonga mama na Frida salon Viviane Moseka cosmétique na Château Rouge Bijou Balomba nakoma kobenga ngai ya kofa lopi nakoma kobenga ngai Jani Pasha nakoma kobenga ngai mama Franchement, fidèles internautes, c'est chaud ici, ensemble avec Jani Pasha, et il continue toujours à nous émerveiller. Nous avons tellement de chansons de charme, des chansons éducatives. L'homme des urgences, l'herbe boula, les plus beaux de Paris, l'homme des urgences. Maman, il faut côté avec force, et les plus jeunes de Toulouse, les jeunes premiers, merci beaucoup à toi. Platini Mouinou, les jeunes premiers, notamment Henri Modogoske. En tout cas, c'était pour votre plaisir, ensemble avec Jani Pasha, tout au long de cette grande entretien. Nous sommes clébois.com, la chaîne d'actualité mine information. Je reçois Jani Pasha, l'artiste qui évoluait à côté de Ferrego là. Il a eu aussi à nous expliciter, il n'est plus à côté de Ferrego là, il fait son chemin. Alors Jani Pasha, Tojo a déjà Shana et Zanakati a maxi single na yo. Ouais, donc Yangon est obimi, c'est ça, il a single. Médaille, Ezobima, donc Kalamingi était déjà. On a plateforme et tout déjà Ezobima. Préparatif mais ça que non Yangon a générique. Non, Yangon et Bimano Yangon Moko et après un mois de te relancer générique, te relancer punition, punition ça rumba pekagate. Nous avons kokende na yo, zotonanga zui punition ya de salon de salon na pona Alors ensuite ça j'allais dire Marquis Ngangeli na ba ile loto sola muke tozo yema bazo yema yembele donc pour que ba émerveiller ça va coach déjà na kati ya couleur ya Mamo Jani Pasha au sala mais au moins to la nango juste un extrait comme ça tozo to sola Luzaya jo kokende na yo zotonanga zui punition ya kozanga esika motema nanga ebomba makaba monga bolingo ye maina miso nanga ye koki kosila ye wata na force na bomba pasi kasi susi ezo mena senzo tonanga ma motemelo ko epeza kateo kasi sokezwi likambo kilo nyonso nzoto ezosila sante nanga komyo diembela na suka wapi oye maina miso nanga ye koki kosila ye mae mama ye naliaki na bango namelaki na bango papa babwakelinga malade yesu babwakelinga kimobola malesi ngai nde poison balingi nga na kufa yesoyo glodi kadima noti ya ndombe dikale mystérieux Salon Lopez Adea Chanti mama Lunza ya dio na kalandria motema Helen Konande nanga sojo za pembengo Nsima esi yoma Omalvioze anga santi mama Vicky Melanie Biko Miniaki mama Simba na kwelelima Lunza ya diobo mi pasha Olukelinga makambo De jamando ngaye mama papa naliaki na bango namelaki na bango papa babuakelinga maladio babotaninga balie
balesi ngai nde poison ye balingi basha kufa yeso yo yako filme mbozela kodo filme ye excite Papa naliaki salambangu dodi kadima Fabrice Anel Kaye couloir Lopez Dikale mystérieux Emani Ndalae Daphine la sexy ozawa pie mama ye yanika yenga na ngai yanika yenga kabendo godioza wapie mama ye Papa naliaki na bango ye namelaki na bango ye Papa babuakeli nga maladio ye balesi ngai ngobalye balesi ngai ne poison ye balingi nga na kufa yeso yo ya salela nga bikama yeso yo lalela ya ye ngo ya ye aya Zayadio na kalandria motema Helen bonane nanga sokyoza pembeni yo simba esi yo malfioze yanga sante mbandalona na texui ya maya miso nanga ondimino mama ye na koleli makambo Zayadio simba na koleli makambo mama ye na koleli makambo lunza edio simba na koleli makambo na love yo spone kasai na love yo love mama na love yo de ashanti na love yo motiano na na lobo yo papa na ngai Jésus de nianseye ni kaboroni na papa ngai papa na liaki na bango ye abon na melaki na bango ye papa babua kelinga maladio ye balesi ngai ngwalie balesi ngai ne poison ye balingi ngana kuba yeso yo En tout cas, franchement, c'est chaud. Il y a Willy Pendé, le champion Adol. En tout cas, champion Adol, la carte à La Rochelle. C'est chaud, maître novice Bingo Papa Nanouchka. Mais au moins, avant d'entamer tout ça, moi, analyse, il y a chanson aux punitions. Mais na comprendre parole, mon bozolo, basoe, ngaba botolo qui mobali. Ou leso qui mobali. Ça veut dire quoi? Botolo qui mobali, botolo qui mobilité. Botolo qui mobali, tout ça, na baya ya bon. Wala zo beta skoli solo tango ala chefere. Il va me polémique. Nous sommes sabiso, c'est les solo. Donc valinga ina zala momi monsieur on a Joe, on a Joe. Na Joe, na bina ya. Chefere balinga osa momi. Non, point solo les solo les passer. On place na wuti kolinga tena za na ba problème na bango. Nous beta les solo na bango. Bénédiction na ngai ro uta kuna. Yo ebité. Na boité ba fana le king ba soutenir nga. Fana vena biso ranson ba soutenir. Te na komisité na loba. Na boité bénédiction ngai uta ba fana ba shetani kaboronina papa Melina. Mais na boité ba fana le king ba soutenir nga ba fana ya vena biso ranson le roi de la esquisse. Na esquisse nani na lega na TV na finga mutu te. Ba no sabino conquérir na bango. Ngai te nga na ndola ya fali. Te ya za conquérir mutu te ya sala musala na. Faire rigola. Biso za bana misala wa. Na finga ti. Donc tozaki pena mayele kwa kolega ko finga no la sabiso pa ngoti.
De ce qu'on comprend bien l'isolo no betiana parce que au même sur un concept moi musique religieuse au baliso on a profane et pessi maman la symbiose mais au moins ils a juste l'isolo réalité. Yo ils ont nzembo to yembati. Et un nzembo d'inspiration au moni paix à son âme Sernabiso Marie Missam quoi. Ouais. Punition, pourquoi pas au Bimisango à la chanson promotionnelle, j'allais dire, héritier Watanabe Bimisa Bem, et pour citer que celle-là, parce que c'est une chanson, mais au moins, pourquoi pas au Tchango chanson promotionnelle, parce que la chanson Moboé, ils en ont maouana kat, ils en ont mélancolique, Moboé, Moutousora, Yoki, en tout cas, il faut y accrocher. Ou que ça concerne que moi, c'est mon avis. Nyoso et Salamakambo, Bakali, Nzembo Bimo comprendre. Nyoso et Salamakambo, Yomo Bono Bono, Ebate, Yomo Bazemo Zaino bien. Est-ce que la musique, la musique est artiste musicien, mais au début, facteur, paramètre et correspondre à la musique et qui est de l'avant. Et côté déjà soutien sur les plats financiers déjà, on a senti déjà Vicky Mbela ni na 4 à Londres derrière yo et puis docteur Otagi Bakomwana, Badjogo Bali Belé, Badjogo Bali Ivoirien, Camerounais. Oh, on a Ivoirien déjà. Oui, Baza venait Belé. Alors, côté déjà plan sur le plan financier, on a déjà quand même déjà pondéré, mais au moins. Tout ça, la Jaguar, Girvigno, toi, on Eric Bailly, la Miraille des Magistères, toi, on a Lyon, Adoptable, Ambraz, Oyongo, Bitolo, donc. Voilà, Ivoirien. Donc, toi, on a Stéphane Sissigno, donc, Makamboisa, Yaminene, donc, on a Bisorondi Maté, quoi. Mais à part Mambala, on a des musiques, on a des J'ai des jeux, et bien, maman, et tambola. Nandeni. Oh, na solami, c'est moi, Biba Kalitika, Basixane Senga, qui s'y fait ça là? Oui, qui c'est Zali? Comment mon musique est Zali Panangouba? Oh! Ouais, qui c'est Zali? Bon, qui c'est Zali? Non, il y a Obama Batouté. Il y a Obama Batouté. Zambeti, il y a Biteke Nzambe Beza Bazamakam. C'est un camouflage, ouais. Nzambe Kuta Zanganga Banganga. Il y a Bité. Ouais. Mais au monde on a assurance au boy, au big terrain na minute au Teresa en tout cas blindé, bah oui rançon baza ba fali pour pas mériter Watanabe ba faire école à papa na yo au Roleka. Naza mona les padres. Na bangelo côté. Et puis ma munenge zalaka. Au la première mois na faire à sali mouvement. Oui ngai. Ouais, on a peine succès, ouais, on a pas on a peine à la page quoi. Ouais. Merci beaucoup, il s'appelle Gianni Pacha, l'unique à son genre, franchement c'était un réel plaisir de le recevoir pour vous informer que Gianni Pacha n'est plus à côté de Ferrigo, la Jésus des Nuances, il fait son chemin ensemble avec tous ses poulains, alors raison pour laquelle nous sommes descendus sur le terrain pour vous montrer l'intégralité de ce qui se passe ici, parce que comme il a dit, il est déjà au studio et pas si quelques chansons promotionnelles et l'album va arriver pas si très longtemps prochainement, mais au moins nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette grande entretien ensemble avec Gianni Pacha. Alors on va pas clôturer ça comme ça, pour autant donner une dernière parole à Gianni Pacha qui est mon invité pour le plaisir de la nation tonton Manda patron de clébois.com Pichu Manga boss Lady Kenim Bumba Armelour, mon ami personnel, merci beaucoup parce que l'on l'a makolo et puis les jeunes premiers à Toulouse, Platini Mwindu, Henri Modogo Modogoske, Henri Modogo Longo et merci également à toi l'homme des urgences. Claire Bobou, la Baby Fest, les plus beaux de Paris, Maître Novice Biongo, Papa Nanouche Kanakata Paris, Yannico Kola, je l'ai pas dans ma Abonga Kala. Dieu m'a béni, il m'a donné Raoul Boukambo, Motonanzame, Vicky Mbelani, Papa na Kimberly, Miyake Beverly. Merci beaucoup à toi, Vicky Mbelani, Papa na Miyake Kimberly, Beverly, pour tes soutiens indéfectibles, et tonton Tiamouna Palace, merci. Alors, Gianni Pacha, tu as remis vraiment pratiquement 64 ans à Bisso, Batonios, tu vas de partout dans le monde, parce que na minute, Fandi Baozilayo. Champion Adon na kata La Rochelle, ya Willy Penzi na kata France, Babi Prince Bakali, Gianni Pacha Asola, bien yembara bien, Toyoka, mais au moins, oso promettre bango nini na conclure na yo, et puis na otigelo micro, yo na ba massa bo panza pour kenga na désannoncer émission. Ouais, donc on a promettre bon cas la bonne musique, donc on a décidé na moi les padres na yo que ça perd en solité, on a CP là, mambouze belé, ba pesa biso temps. Na chance quoi, na lito il va prêter biso oreille na bango, on a décidé. Ouais, et là on a eu le bagage en et puis na robot ça n'a jamais Fortuné Massamba le roi lion. Donc Fortuné Massamba le roi lion, il y a yebinde to so là il m'a. Ya la na lion. Te ya lion te. Ya na lion te na à Paris. Fortuné Massamba le roi lion. Jeune moi so là gitoko à Paris. Voilà mboka ba Mike Lova roi d'esprit. Mboka na bango nyoso ti zamboka na bango tout. Te bango ouais bango tout.
quelques dédicaces na clôturer na yo. Dédicace déjà na Ucho B, donc sans oublier Emma Lores, Coco Emilia, Jolie Gomez, Diaba Soura, donc merci beaucoup. Dans clôturer na chantier pour qu'il y ait moins quelques dédicaces na ye, je peux aussi me lever parce que nous sommes en exclusivité. Fabrice Lolema, les pacificateurs. Fabrice Lolema. Mes condoléances, Fabrice Lolema. Donc déjà tantôt aussi les arrêtés aussi saboto qui est moment fan matanga na bayaya oba musicien na bino quoi. Donc ton amotema quoi. Donc sans oublier hein Maïkomo le tour du monde. Maïkomo le tour du monde. Donc Maïkomo le tour du monde dans un moko aba Prince Fata qui Audrey Be Mama Kenzo. Momo de la Marole. Talang na bossa Momo de la Marole ba Didier Kabongo donc Vicky Mbelane na bossa ndenge nini. Na ba bigo miniaki donc ba raté. Alors merci beaucoup to capé à chantier. Jogo na biso Oscar Marito quoi. Donc Jogo na biso quoi donc na habité quoi Oscar Marito. Et au côté ça on a chat parce qu'il a tiré le micro mais au moins à chantier aussi il est là ensemble sur clébois.com à chantier bonjour. Bonjour. Clavériste les plus beaux. Ah quand ndenge yo moko lobi pe ndenge ozomona. C'est ce couleur il a fait rigolo mais okimi otiki son déception. Te déception te ezaka que non to ngara musala et pas les padres ezaki toujours musala apito sara musala rara pour familia bandeko balia quoi. Comme ça non va payer okimi. Te comme ça peut c'est trop dire c'est-à-dire au moins place mibali bazali faut za toujours mobali. Comprendre place mibali faut toujours mobali c'est-à-dire so le moment le moko boy net il comme net qui bo moi si te ki bo moi si te le moko boy tam so musala zo sala ba respecter ngote bon. Dans quelques dédicaces parce que on a Vicky Mbelane il est mystérieux et puis l'homme des urgences Claire Boboula les plus beaux de Paris. Ouais mbote nanga na Mimi Dutama Avio grand prêtre maire Luzaï Don Simba d'Angola Fanny Poiti Robosa Mamto Solagité Jolie Gomez Biko Mignac qui est mystérieux Vicky Mbelane de Londonier Fabrice Lolema Trésor Souverain Fortina Massamba j'aime moi Solar bien Prince Fatak et puis Ming pour la Rosabiso plus 243 90 66 31 770 à chanter Santé 0 90 66 31 770 c'est donc bon monde ba la mande tout bosser donc Jésus bien Sarah Lopez dit le mystérieux Mathieu Noël na Bossanité bana tu à Paris maman Sébastien maman Hélène Sébastien vous na bana bienvenue makanga la paix maman yango Mimi Lutama Avio grand prêtre mère et puis na bossa na moni petit na mo côté voilà ta moi bien si premier na moni te wa Joko Kiaku donc maramboza bien quoi merci beaucoup mon message bien Marquis Ngangeli quant à moi Prince Bakali l'espoir de la presse nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette grande entretien ensemble avec Gianni Pacha qui était notre invité j'allais dire il nous a honoré nous clébois.com merci à toi de la nation tonton Banda et puis Pascal Walumba merci beaucoup à toi Anthony Bossela grand frère propre Anthony Bossela Pascal Walumba continuez toujours à s'abonner sur clébois.com parce que nous sommes là pour vous informer merci de la nation tonton Banda Pichumanga Boss Lady Berger Junior Herman pour Marquis Ngangeli qui était à la prise de vie pour de belles images merci à toi Marquis Ngangeli je vous laisse en compagnie de cet artiste M. Gianni Pacha pour qu'il puisse aussi vous émerveiller dans ma nzemoni akito Mo Christ nini azala contre Jésus Musulmanini azala contre Mahomet Boyobele nanga lelo komi contre nga mwana mama esi yebana kenalinga kayo Mo Christanini azala contre Jésus Musulmanini azala contre Mahomet Pourquoi yo Gianni nanga lelo komi contre nga mwana mama esi yebana kenalinga kayo Moto asala kanini asala contre Satana Pourquoi yo bébé nanga lelo komi contre nga mama esi yebana kenalinga kayo
Toki. Eloko moyibi souvent ezalaka sukali, eloko ya bato souvent ezalaka na elengi ye. Likambo ya kobomba soki eyebani ningisaka mboka, eza lisusu n'intérêt te tobombe se dévoile. Esi yebani ke tokaze na biso. Prisonnière d'amour nangaye, enfermé na kaja bolingo na ye, libéré esprit nangaye. Makamba bolingo eza mystère nanu na monate, makamba bolingo mystère nanu na monate. Mbeti na moto azobetama bazolele longo, ezoyebana te nani akoganie. Et pourtant moko likolo moko na se, koganga sinonima pasi to elingi nzambe na ngai. Obomanga tala ndenge obominonga nakobika te o. Soki oboyi ko pardonne, bamemeli ngai yo wapi ye. Bamemeli ngai ya wapi Johnny Pacha na ngai. Bamemeli ngai ya wapi butu ya ngoyo yako doctorize nga. Bilengi na ngai ya sans limite botika kanga na bomaka mwinda. Bamemeli ngai ya wapi ye. Esi eyebana bolingo na nga fede lokwa. Esi eyebani. Esi eyebana bolingo na nga industriel. Esi eyebani. Android. Ye komona ye Android. Ça est chance quoi. Bijou Bandomba. Sans oublier Bijou Bandomba, Tal Android Indeka Kanalobaki. Les producteurs Louzaïdion Simba. Tal Android s'il vous plaît. Johnny Pacha tonda forme a pesa talateo. Ya Pacha tonda nzimbua kabata late. Johnny Pacha tonda forme a pesa talateo. Namonate oya lekio na niance. Bolingo zo pesanga lokola salaire soda na mokolo ya levende. Azoko kako somba mbati bodite. Fede loko l'industriel nazoko kako somba mbati bodite. Bonge Android ngaye yo. Bonge oya mama nani amema ngaye. Atana lilitanga mokolo nako ya bayambanga ipelo kola yawe. Johnny Pacha deya nanga chatina sente. Couloir Lopez di Calais mystérieux. Non, Notia Ndomba Nelka Jonathan. Balobi Mokonzi. Mokonzi apesa kinga kombo ya sika. Nani? Mokonzi nga na bosa ni yo mo mto pesa ngango. Ye komona ye. Bomona est musicien patron. Charles. Bana poto botala makambo yo bien. Ouais. Sans toi ma vie n'a pas de sens sur mon corps yebi. Sans toi ma vie n'a pas de sens sur mon corps yebi. Il faut t'avouer ta moitié pardonner le pardon. Yo la kakinga toko za l'ensemble. Yo promette kinga fouede toko bota bane. C'est l'amour qui m'a rendu compte, ce n'est pas de ma façon. C'est l'amour qui m'a rendu compte, ce n'est pas de ma nature. Merci. Plaisir chante, plaisir de nuance, plaisir. Merci mon côté. Johnny Pacha. Biko Minyangi le mystérieux. Aïe. Oscar Marito le grand choco. Saja
est très gentil, il s'appelle Pachaye. Ce jeune homme est très mignon, il s'appelle... Papa